bakangaki John Numbi na frontière à Likasi azokima pote akota na bamboka mosusu bamboka ba pays voisins par rapport à ba charge nyonso tangam na komona parce que babi affaire pe ya bakatakatanga lo tsama kilobi bate bakufa ba perdre de vie nyonso toujours na kati ya komona par rapport biso de lobakana ki Congo oluki makamu makutadidi oyoki ki wana babeli oluki makamu makutadidi soko oluki makamu lui il a provoqué la justice. John Numbi aza déjà na raison surveiller ndeko ndongo lobi na ngake azui moya akokima ndenge ni John Numbi basha de kombe tali lopango na ye akokima ndenge ni obi mandenge ni basha de komba lelo liboso basha de kombe zalaki pesi ye mukongo eche batiobo mais lelo basha de komba nyonso ya kanki mbembe eyeli John Numbi eche matuza boy maintenant bazozala la dossier ministre justice alobaki déjà vous allez chavirer avec ces bateaux là ya FCC ya PPRD ensemble avec vous tolobi yango bayoki lisolo ya CPI kobange koti nzoto kobange eloti elati nzoto ya John Numbi kobange elati Kabila na bajiji ya biso ya mboka bajiji oto opesa losako surtout bajiji basamisaki dossier ya Vital Kamerhe na ndeko ya sacrifice de DG ya Safikas bakataki dossier kitoko tango bakobeta featuring tribunal international au Congo batouana bakosamba on va vous neutraliser. Donc on neutralise bino pas la mort. Biso morté, prison à prison. Bokokote va prison à des autres. On vous assure, bokokote va prison à des autres. Donc au Kangabino, bambongo nyonso, ba millions de dollars. Oh bozo détenir. Yango ndezo pesa bino batos, botombo la batolo, bokende kosoma minduki na Afrique d'ici. Lokola na Afrique d'ici, kosoma minduki échoué. Boye awa na Lubumbashi bokende kotake kan mais boke kuta na pena matuza ya moto fachi béton bozo bouger bozo toucher armée peso ki bakufi trop po ba soldat na biso ya mboka o bazo kufa wana bazali ba pigeonté bazali ba sosoté bazali batu baza ba père de famille kuna na kaki membe ba blessé même basi ya ba soldat bazui ba balle bana ya ba soldat bazui ba balle à cause ya ba katakatanga ba famille aventure na bango yango tolobi trop c'est trop. Mbote Nabino Batnyoso Bozuli Baku Kitoko ya Kolnabiso sur votre chaîne la merci du moment. Alvin Be appelle la voix céleste merci na confiance au Bosala Rabiso toujours na kati magazine Yoga base na na senga présenter émission ngai mon problème de serviteur Nabino Ezaka ya Mr comme notre betra masolo par rapport à l'actualité politique toujours na kati magazine Yoga base a na kati limité na temple la démocratie à IDPS plus makambo banene de betra masolo na baimboka par rapport à l'actualité politique mokonzi mboka na biso Fati Beton beda auti ko nommer le nouveau premier ministre Katamboka Nabiso. Merci parce que le peuple connaît la cause de la premier ministre Sika. Il va être nommé Tobeta Masolo Junior Belami pour dévoiler puis à Tobeta Masolo par rapport à Makamunde les gars qui Tobeta Masolo par rapport il paraîtrait qu'il va kangi moi Namboka John Numbi na kata Lubumbashi kuna za ko kima na frontière bakangi kuna par rapport à Makamunde les autres est-ce que justice congolaise ba ko taper maman ba tepé na kata ya makamamo ba samba par rapport ba charge nyonso na kata kombo na ye parce que balobi pété masaso ebeta makilobi na kata Lubumbashi bakatakatanga John Numbi mtafinansa ki bango par rapport à Makamba Floribert c'est bien comme on est toujours comme on est affaire paye à moi na mboka Vital Kamerhe au procès le 15 ba message tel mebel est-ce qu'il y a kobimate makambo tel mebel ko beta en quatre émissions na biso restez concentrés restez branchés ne zappez pas parce que boko ba secret batama e kobima tellement en quatre émissions na biso avec moi na mboka FCC Keba Junior Belami le prophète Baranier parce que yenda kebisa FCC lelo FCC pandani na senga na anot commande mbala pembe minu pembe pour la caméra peut te bande ko nyoso bazola na biso ba mon invité na nga lelo FCC Keba Junior Belami mbote papa mbote ndeko journaliste ezer ka na sepe na yo ndeko atuka nde tokutani leso mpona kosolola masolo ya mboka na bana mboka oyo bazali kolanda biso et surtout baza kolanda libanda napesi bango bambote makasi toza toujours wana mpona kopesaka bango actualité ya mboka na biso ici. Voilà, aujourd'hui mon mboka Fati Beton a aussi connommé premier ministre Sika parce que peuple congolais base la gouvernement il nous sacré premier banda à la bâtie premier ministre par rapport à ce Lobani. Premier ministre a nommé et le côté bandé Kozela Yangwana, la nomination du premier ministre et c'est un signe. C'est un signe ndeko kobimisa premier ministre Elingi Koloba la fin des régime Kabili dans ce pays. C'est fini. Donc ah oui, tikali kaka na place moko Sénat. Ceux qui na Sénat pour élection et salami président Sénat bimi Elingi Koloba régime ya Kabili histoire nango abupia dans ce pays.
et moto ya koti wana ce n'est pas le nom oyo eza ya sika na kati ya mboka na biso azalaki ancien ministre ya sport azali lisusu aujourd'hui actuellement DG ya Jekamine toyoki yango mais proche de l'ensemble de Moïse Katumbi yango biso tolobaki pe biso toboyaki ko précipiter ko welela ba poste wana ya premier ministre tolandaki ba continuer biso ya parti ndenge balobaki et non de premier ministre et kobimana ye moko mokonzi ya mboka et mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Sekeli Tshilombo il a fait son choix tokoloba na bandeko bazali ko sala polémique na niveau ya ba réseaux sociaux et surtout na ba groupe et ba WhatsApp ba groupe ba parti politique tolandi yango ono comment mokonzi ko nommé mokonzi azali ko nommé selon la géopolitique de notre pays. Pays na biso eza pays moko ezalaka géopolitique. Ata yo lelo soko comme mokonzi ya mboka na kati ya mboka na biso pour nommer au sala ba nomination na ba poste stratégique, il faut que la géopolitique ya kati ya mboka. Toyoka ki kombo ya Marie-José Ifoko ezalaki na barime. Toyoka ki kombo ya Gilwa Nomo et le sénateur Otopesi Mbote. Toyoka ki ezalaki na couloir. Pourquoi ces noms là? Parce que il faut géopolitique ya mboka et jouer. On ne peut pas nommer de quoi ya tribu moko bazwaka ba fonction. Il faut nommer géopolitique otolobaka dans notre pays. Nous avons 4 tribus. Ndenge tomoni yango mokonzi asaleli géopolitique ya kati ya mboka. A nommer élection et salami na niveau Assemblée nationale kuna eza nomination te mboso code ya les doyens le VSH abimi wana président Assemblée nationale na Sénat seno barime ndeko na biso tata Bahati Lukwebo comme yazali na représentativité makasi na nord-est du pays ozomona na niveau ya Katanga poste ya premier ministre mais le directeur de cabinet ya chef de l'état wana eza poste ya yemoko ya kati ya mokonzi ya mboka wana eza poste ya géopolitique te pour directeur ya cabinet eza bureau ya mokonzi ya mboka mais na kati ya primature ba mandataire public ezali ba poste stratégique et géopolitique ya mboka na biso yango moni mokonzi nommé bato wana ya ba poste wana voilà affaire ce que Tshionumi parité que bakanga ki Tshionumi na frontière alikasa zoki ma pote à côté na mboka mususu ba mboka ba pays voisins par rapport ba charge nyonso tanga na komuna parce que ba affaire pe ya bakatakatanga lo sama kilobi ba te ba kufa perdre de vie nyonso toujours na kati ya komuna par rapport nyonso ko lobani affaire bakatakatanga chez mon frère ces histoires là bandaki yawa ebandi yawa na Kinshasa na kokende na ba profondeur pour approfondir histoire wana bandi na Kinshasa yawa na Kinshasa comment bazui Kabila à son époque quand il est à l'époque naye tango azaki mokonzi chef de l'état azui ba jeune ya PPRD a rolé bango tout ça va qu'il y a des formations militaires na Burundi bake ko ça la formation militaire à Burundi là-bas Kurunziza oyo azalaki ancien chef de l'état oyo awuti kotika biso ayebi histoire oyo bakumbami kuna na Burundi basali formation militaire tant basali formation militaire croyant que ceux qui bazongi na Kinshasa bakokotisa bango na ba armée na kati ya la police ok ba formaki milice au sein du parti na bango wana na kati ya PPRD ils ont formé une milice et conséquent yango tolobaka FCC Keba en tout cas ceux qui boluka qui pobo intimider peuple na kokota ba milice yango moni tant to sala marche ya sakata minako babimisa kaka ba milice wana pour tirer des combattants oye boma petit na biso ya di progrès Gédéon Mulumba na niveau ya Kingabwa bakoti ici ba milice wana baye ko créer makambu ya babata maboma ya Lukuta bata maboma na kati ba poubelle na ba fulu ba pesi bango ba binduki ezalaki ba milice wana lokola ba mission wana na Kinshasa ezalaki démantelé réseau wana nyonso anéanti allez bazui réseau wana batindiki na Lubumbashi tant batindi na Lubumbashi tozwa ki ba audio oyo bango moko ces jeunes là babandi ko témoigner là-bas à Lubumbashi bamemi bango na idée que bake ko sala misala na ba Jekamine bakota bango na ba entreprise publique là-bas pour Albert Yuma sali PCA là-bas tato moni place makambo ebandi nde yangwana tant bamemi bango kuna ba loger bango na hôtel na pleine ville de Lubumbashi John Numbi ayeko kutana bango pendant la nuit na butu ayebisi bango mission yo tozo tinda bino bozo kenena no mission kata Katanga et Hippolyte Kanambe Joseph a dirigé Katanga lokola to réussir mission na Kinshasa te et ça la mara na Katanga yango tozali koloba mission na bango nyonso échoué comment bato oyo barolaki awa Serge Kadima oyo azali moko ya bango wana tozobeta masolo na bango kuna oyo biso tozwi a possession toyoki yango Serge Kadima ole azwa ba jeune oyo bautaki bayaya oyo bauti formation na Burundi
ya ye ko mélanger na ba basala ki formation te o batikala ina Kinshasa a mélanger bango bazo kende bisala tant ba komi kuna imaginez ndeko na journaliste muto asali formation militaire te akena Lubumbashi na ideke ake kosala na Jekamine kokoma komi kuna bayebisi ete eza makamu ya kosala na Jekamine te mission ya association ya Katanga to Kabola Katanga bandeko wana lokola simba ta monduki te ndo omoni babimi balobi biso nanu tosima monduki te na bo moyina biso tokosala yango te tout la mosi ya sasa bango tu bakimi baoyo batikalaki nde ba rejoindre bakatakatanga ya GDO Kingu na front place oyo bazali na zamba na ferme d'abord ya John Numbi pona ko créer insurrection ko créer trouble koya kokota na ka oyo babengi na Kimbembe ka Kimbembe wana ezali ka moko ya bagere bino boko oze ya kokota na ka ya bagere pona ko attaquer ok toyebi gere ezali unité ya suka na kati ya mboka na biso armée FARDC la police PEM pire ba unité wana nyonso ya suka exagère PG nde ba détenaka ba armes lourdes. C'est le gens qui détient les armes lourdes de ces pays. Bango bakei famille aventure na bango bamo ba ndeko oyo Kimuta Shadari bango tu bakendaki na fuite ici ba Olive Lembe tozolo bayango bakendaki kokutana kuna po basoma minduki à tout prix baya ko déstabiliser pouvoir ya Kinshasa na fuite ici bakei ko soma minduki ba échouer likopa na bango ko soma minduki na fuite ici esimbite mais na balongwa na zamba bazwa Gédéon Kingu babima na ye inde tina ka Kimbembe na niveau ya ville pona koya kozwa ba munition minduki oyo eza na kati ya ka bakene nango na front na zamba basa la famille rébellion ndeko nanga journaliste eza honte eza mawa ndenge tozolo babandeko wana bazali ko comprendre teke eza sindi temps makamuna bango nyonso bazali kosala bamekaki famille ya bato maboma na fulu awo ba échouer batie bato ba fofu na ba point chaud ya Kinshasa pour déstabiliser le pays. Ils ont échoué. Et aujourd'hui balingi basa la famille aventure na Katanga ndo moni lelo résultat tombé ndenge esuki wana bandeko mususu ba congolais o ba memama kina po ezana mo commandant moko ya gère alobaki clair bolata na bino babikila kila bitebetebe na bino wana bitende ya rouge mais armement oyo armée nationale aza ko détenir ceux qui boyé na ba mpungu na ba minduki na bino ba arme de chasse na ba flèche boko sambo lelo toyoki ande banda de côté libango. Donc si tu comprends bien que Bitumba Salama qui donne le Lubumbashi qui va récupérer ba arme lourde ba récupérer ba munitions et ça là qui c'est mission pour ba kenda qui a fui d'ici tolobaki yango bake kokuta na fui d'ici oyo malade oyo ndeko oyo rubego oyo tuti rwandais wana malade quel boy malade a fui d'ici OK na fui d'ici et ça là qui bakende kokuta na bakende kokota na ba entreprise armement ya sud-africain basoma minduki mais malheureusement ba tomber na malchance la gouvernement sud-africain a tindi message à l'immédiat na Kinshasa que bato baye pona kosala ba vente et ko ba achat d'armes kosoma minduki et si mité na Afrique du Sud ndo moni Olive Lembe mama wana zo kosaka biso akolongwa mbala moko Afrique du Sud aye na Kindu initiative please aye kosala ba don OK bazana mission ya mabe pona moka oyoki message na ye kokatanga te tata journaliste toyoki message na ye oh non moi mon mari est militaire même il dans la fonction militaire il reste militaire yango to pesi mise à garde attention awa bozo bouger bozo toucher armée peso ki bakufi trop po ba soldat na biso ya moka o bazo kufa wana bazali ba pigeonté bazali ba sosoté bazali batu baza ba père de famille kuna na ka Kimbembe ba blessé même basi ya ba soldat bazui ba balle bana ya ba soldat bazui ba balle à cause ya ba katakatanga ba famille aventure na bango yango to lobby trop c'est trop soki bozo intimider biso bozo salaka ba famille toyoki histoire ya Olive Lembe azalaki yepe na kati ya Fidel na kati ya Kadogo lui aussi il était Kadogo ya mwasi abandaki kolambelaka ba soda ya ba Kadogo wana o babandaki ba Rwandais ko na Congo babandaki kolambela bango biloko yango omoni azalaki makangu ya Beri Kilenge bango nyonso ba Kadogo wana batuna na ye to comprendre que tia yawa azalaki mama moko azalaki déjà na kati ya Afdel na likita wana ya ba Afdel on va vous neutraliser
toko neutraliser bino pas la mort biso mort prison à prison boko te va prison à des autres on vous assure boko te va prison à des autres toko kanga bino bambongo nyonso ba millions de dollars o bozo détenir yango nde zo pesa bino batos botombola batolo bokende kosoma minduki na Afrique du Sud lokola na Afrique du Sud kosoma minduki échoué boye awa na Lubumbashi bokende kotake ka mais boke kutana pena matuza ya moto fachi beton tuna bon voilà. Par rapport à John Numbi, nous avons Kabila, comment nous circuler toujours par rapport à dossier à meurtre. La Floribert Chebia, comment John Numbi est dans la carte. Est-ce que justice congolaise peut être fait? Et ça, je suis journaliste. Hippolyte Ranam et Joseph Kabila, nous sommes en colère. Pour moi, tu es bien. Mais le rôle d'un combattant, c'est Mati. Nous sommes prêts à aller au front. Nous sommes prêts à aller au front. Si vous osez, tu soit plus de 80 millions de Congolais, tu aussi mis Minduki, tu es à fond. Pour toi, Sabino, ce n'est pas vous. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et on va les soutenir. Tu es prêts même à laisser notre vie pour que le pouvoir de Tshilombo et Fana Nagati à Congo, à Longola, toute l'impunité, au côté Nagati à pays. J'ai dit ça en colère. Dans le lobby, Yango, bango basali famille Afrique du Sud et simbité balingi basoma minuki biso tozota la bango Pépère de Kabila il a préparé na lobaki yango avant ça la passation pacifique yo asali et ça qui passation pacifique a préparé qui déjà tout en avance alobi lokola na kotika nazo abagé na Pépère de natinda Burundi oya biso oya balobaki te armée azoketite na Kingabwa bakoseli biso IDPS makam OK ça qui biso IDPS te lopango oyo bazalaki ko enrôler awa il y a ma milice, le pango est égal à maman Olive. Tu vois, donc ce sont des gens qui sont prêts à tout et de tout faire. Mais nous tous aussi, des Congolais, nous sommes prêts à tout. Nous sommes des combattants des Congolais, nous sommes prêts à tout. Ceux qui ont lobby que pas qu'il y a il y a pas de Burundi, pas de formation militaire. Ceux qui police à la marche, tout ça les marches à loi mina kuna sakata. Baba la massa c'est bête à bout pour autant. Moutabeta Massas, même major, oh Azala qui a un commandement à la police, naturellement, moi j'étais là. Azotuna, qui a tiré? Même police, Azoya Bate, qui a tiré les oies, petit Nabiso a dit progrès, j'ai donné mon Lumba qui est Kabiso, pardon. Tu vois mon frère? Donc ce sont des gens, oh Bazo prépare batiweri en masse. Mais va préparer qui yango, ceux qui ont qui pouvoir, et comme la IDPS, et comme la Congolais, malheur pire. Va préparer ba jeune na bango na Burundi. Ta va préparer bango ba ye, ba koti si bango na marche to sala mina kusakata. Ba sima minuki ba fani na ba fulu. Ba zamba nyonso. O eza libanda ya marti, ba fani ti bango wana. Ba robeta masasi, to bokanti la police ne beti, OK ba milice wana. Bango baboya qui kosala ba marche pacifique. Biso to sali yango lelo to kokisi 39 ans. Lelo anniversaire tous les combattants. Place aux allos ali kolandanga anniversaire ya IDPS 39 ans d'élite, 39 ans au pouvoir. To za wana pe IDPS ko tirala ko kufa jamais. Atandenge boyocha kana mitu na bino lelo mokonza mboka ko tika pouvoir. Mais l'IDPS va continuer la lutte. Po biso to sali lutte ya nzala, to sali lutte ya piaka. To ko continuer ka yango. Si on komona ke to tiki pouvoir, to ye to répondre yango eza lokola ANC Afrique du Sud. On va continuer. Tshisekedi va passer, Kabouya va passer, Kaboundi va passer, Peter Kassad va passer, Paul Tshimoulou va passer. Nous, on va prendre la reine. Trône ya IDPS, on va continuer jusqu'au bout. Yango to lobby mon frère, Batouana batu ya milice, bayena bango na Kinshasa, batie ba fofu, batu maboma lukuta. Et simbité, ale bazu bango Lubumbashi. Po ba kende ko salaka, ba famé ba katakatang. To mona ki audio moko ya ndeko moko, azo réclamer na Papi Tamba. Wana ezalaki biso. Bango moko kuna, Papi Tamba mon vieux. Yo tindi biso awa na fui na Lubumbashi, to ya kosala na Jegamine. Comment ekomi to kende kokota na bakatakatang. Vous allez subir la guerre de la loi. Na kosenga pe na ba jeune bazana ngamu wana, bokitaka déjà navire. Avant que Massou aille chavirer, bokitaka déjà. Ceux qui bokitite, vous allez chavirer avec ces bateaux là. Il y a FCC et PPRD ensemble avec vous. Tolobi yango bayoki li solo ya ces pays. Kobange koti nzoto. Kobange loti elati nzoto ya John Numbi. Kobange elati Kabila. Parce que Kabila nenga tika ki pouvoir
azalaki toujours na pouvoir azola la l'aise ayebi kaza na ba loi ya ba sénateur à vie azana ba loi oyo ata bomine mutu lelo tuti batu na mituka ata 50 bo kanga été mais lelo assemblée nationale ekoti sénat ekoti elingi koloba tous ces lois là ezolongwa maintenant Kabila va commencer à vivre avec la paix na kati ya libungu na ye il est pas vivre ko bango biso to banda ko van banga awa et Tshisekedi notre papa entouré avec des sous-traitants à la police aux avions limité la police à gauche la police à Pétinias partout la police lui aussi il va vivre ça yango moni John Numbi aza déjà na raison surveiller ndeko ndongo lobi na ngake azui moya akokima ndenge ni John Numbi basha de kombe tali lopango na ye akokima ndenge ni obi mandenge ni basha de komba lelo liboso basha de kombe zalaki pesi ye mukongo eche batiobo mais lelo basha de komba nyonso ya Kimbembe eyeli John Numbi eche matuza boy maintenant bazozala tozozela dossier ministre justice alobaki déjà dossier ya Chebeya ekoti na justice il sera arrêté et toyoki yango Conseil national de sécurité et qui dit déjà qu'on a besoin de CNS oye sambisaki kayimbi et que kuna pona kosala banquette bakoluka na shikata oyo Kabila liberaki j'ai de criminel. Ils ont préparé ça. Ils ont libéré un criminel pour lelo nenge balongwe na pouvoir babanda ko déstabiliser Congo. Bayoki CPI Bensouda, madame ya CPI Bensouda o babanda ki kolesa ka bamo à tout moment. Bensouda libanda akei. Oya koti wana za britannique. O babengi na Karim Khan. Topesi mbote tata wana. Yeta ngwazoya asali akosala sélection nationale ya ba juge ya CPI. Basangani na ba juge ya États-Unis. Babeti featuring na ba juge ya biso ya mboka. Juge au topesa losako surtout ba juge basambisa ki dossier ya Vital Kamerhe nande ko ya sacrifice de DG ya Safikas bakata ki dossier kitoko tango bakobeta featuring tribunal international au Congo batu wana bakosamba ndeko honorable Frank Dionga lobi yango mais ozobanga te ke omuna ke tenenge clique ya batu Kabila so afona kati ya katanga kuna parce que basenga indépendance banda kala bazo coopérer pe na ba Rwanda mo te kete bakotia toujours ba menace pour bakabula mboka na biso. Katanga n'est pas un pays, lui-même Kabila disait ça. Yemoka kenda kuna yebisa ba notable Katanga. Katanga n'est pas un pays, Katanga est la province de la République démocratique du Congo. Et Katanga est comme un pays jamais mon frère. C'est ça, ils ont maquillé na biso bakoko balobi yango ici là. Ba famille aventure ya Moïse Tshombe pas aujourd'hui. Nenga zaliwana nenge na yebisi wao la père ekoti bango na ventre pour CPI procureur général bandeko na biso bazolanda baza na information surtout libanda bayebi yango Bensouda oyo azalaki Gambien wana oyo Kabila azwaki atie na poche kolesaka mama wana bambongo bakaleve oyo ya procureur général Kabange Numbi à l'époque kolesa ye bambongo Bensouda libanda maintenant muto akoti wana britannique Gan Britannique na Congo même moral coopération bilatérale au Samwe Bosuki. Tout le monde qui discours mon amour comme Martin Fayulu. Pas le big le Kagame me dirigé par rapport à ça. Comment on a gagné? Madi dit tant à lobby yango na bandaki koloba yango koloba lobby na conférence de presse tata wana madi tous les journalistes basili ça qui débatiki tous les journalistes batiki ba journaliste surtout international tant ba yo qui pour ba journaliste international ba bandaki kozela ye il a dit ça déjà na ba TV5 wana que non quand le Tshisekedi va se séparer avec Kabila akozonga frère na ngai akozonga mito ko collaborer le loboye to Tshisekedi akabona Kabila te mais a déboulonné système le chef de l'état a déboulonné le système et le chef de l'état loba yango na poto que je vais déboulonner le système sans avoir peur sans kobanga na ko déboulonner système wana le déboulonnage total le premier ministre Abimi le système Kabila dans le passé Toyo Kakuna na Madidi que Kagame qui dirige le Congo et ça vertige yango honorable Frank Dionga lobi ndeko ya kosunga biso pe ba combattant bozo tata wana botinda ye CNPP ndenge tosungaki ne monatemi ndenge tosungaki ne monatemi oyebi yango tosungaki na CNPP azui traitement azongi na ndako Madidi pe azosenga traitement tata wana azosenga eluka traitement na nzoto ba mais salami partout na kati mboka na biso pour un rapport ya libération basenga gloire grâce pe ya mona ya nzambe pona na koloba na bandeko na kati yote ba mais salami partout na Congo na biso basenga grâce pe na miséricorde ya nzambe pour que mwana mboka Vital Kamerhe bima na kasho par rapport à procès na ya les 15 mona ngoni na lobi boye biso to lobaka na Congo oluki makamu makutadidi oyoki kiwana babeli oluki makamu makutadidi soko oluki makamu lui il a provoqué la justice koloba na justice que montrez-moi les preuves
là où j'ai caché l'argent. Bon, la Xangai place ni na bomi mon. Mais mon frère, DG à Raibank. DG à Raibank, ma victoire Misaka. Et ça là qui bilo comme sous biso to ça va commenter. DG à Raibank était clair de dire que Caméré cette montant là il y a 250 millions et Kenda qui na banque mon na Grèce. 25 millions 5 fois. Na banque mon na Grèce. Tata wane zaki lukuta. Wane zaki mensonge. Yango tozoloba. Soki justice a ABC bisoke a évité à détourner il sera quitté. Mais moi je pense qu'il ne sera pas quitté. À promo la que c'est à l'état, tozo ki ba mongo mususu na Bukavu. Oyo ba bomba ki na ba cash na ba cash moko na ba bouquet, ba image mona naki. Ba boye ba mongo tina ba se ya bandako. Ezaki mongo ya Congo. Mongo wana komaki kuna ndengeni. Oyo ki Alexis Tamumamba. Moi je n'ai pas volé, mais IGF tanga tunier, il y a des aux bongo 53 millions de dollars, au tia ngona ndako na ote moi nazaki 53 millions te 52 millions. Ba to wana ba sa bongo. Ba kantaka français koloba français makasi, koloba français yango ne mayele. OK koloba français, ils est l'autre côté. Matata Pogno a lobby français dans conférence de presse, français qui toko, français classe, français moko qui toko ba journaliste ba c'est qui. Mais tu vas parler cette français là papa devant la justice tata. Apparemment le moto na mbongo na biso combien de Matata Pogna IGF, qu'est-ce qui se passe vraiment? IGF ezali institution. Yoko Funda Gilles Alengeti na tribunal comment lui IGF ezali institution. IGF ezali justice idée. IGF a lobby ngana zui dossier na kotisi na procureur près de la cour constitutionnelle. C'est lui qui va traiter le procureur dossier à Bukangalonzo. Yo Matata Pogna tata na ngai. Otiki Bukangalonzo mbongo détourné tongi université. Aujourd'hui tu nous donnes une leçon. Non, moi je n'ai pas détourné français. Nous sommes fatigués avec ces français là. Bah français va professeur dans ces pays. Donc mon nimbo kanabiso ekoufi. Mon kanabiso ko ina libulu. Trop c'est trop. Bimisa s'exprimer va français wana na tribunal. Parce que procureur près de la cour constitutionnelle a vu déjà dossier. Il je va wana pour enquêter tata. Il je va enquêter. Il je va vu dossier à continuer la justice. Peut-être pour na aucune justice. Nengele lo caméré. Omoni a se présenter aux malades. Malades wana bande bandaka. Bande lo malade ici la raté. Ils sont habitués comme ça, il y a côté peuple. Tu sais que dit le chef de l'État, en tout cas mon Konzambo Kalosako, continue l'état de droit au Evandi. Si quand justice ça l'indépendant, justice à kota kata makambu. Sans que toi yo kako mutumo abengaki, après ça qui béjonction, nous sommes fatigués na politique béjonction. Soko ibaki mongo za condamné. Yango to lobby Matata Pogna, ba français wana, Gilles Alengeta bataza na problème té. Azo mener ba enquête na ye, tika i chef ça Moussa na ye, ba français ko loba yango devant ba journaliste té. Ba journaliste ba za tribunal. Français on a qui toko ya classe ya propre loba yango devant la justice toyeba que tu n'as pas détourné même pas un rond ya Bukangalonzo tata gouvernement ya Union Sacrée Karaté zo bima awa mais moi na mboka ref nous lobby même si gouvernement bimi ba raté ko maîtriser macro économique pour que pas aider peuple congolais tokopesa muzitu yango na loba batu mususu ba bata opatanga ba kombote on peut pas faire de la politique ya kotangaka muzitu boye ce sont des antivaleurs ces gens là. Lui, il était là Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était là Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces pays? Donc, Moussitou, on a na TV na Hollande Adolphe Moussitou, c'est papa là. C'est un exemple. 300 maisons. Je crois que ici. Kende ko été vivé honorable je crois. 300 ndaku Premier ministre. Bandaku nyonso ya yemoko. Noko na yebana kas anti-valeur. Donc, mboka lelo ate ko ina libulu. Ata lelo Tshisekedi azo patiner pour abimisa mboka na crise to kotaki, le chef de l'État. Mais ce n'est pas Moussitou qui va nous donner les leçons mon frère. Ce n'est pas Moussitou. Cherchez notre nom. On va critiquer le bilan à Bissopé, bilan à IDPS, bilan à pouvoir au Bissot aujourd'hui, et ça en 2023. Ce n'est pas aujourd'hui. Comment vous précipiter? Parce que le gouvernement Union Sacrée, on va voir. Le lobby ça transport. Tout le monde, tout ce qui transport, ils se passent dans Kinshasa. Tout ça, combien d'étapes pour transport est diminué. On va demi terrain au nid. Rien, mon conseil solution. N'est-ce mon conseil solution nationale, n'est-ce mon conseil solution à régie des eaux, n'est-ce mon conseil solution partout. Parce que bateau de commandement, ils ont mis le panaï. Ce n'est pas Adolphe Mouzitou qui va nous donner les leçons. Mon Konzamboka, l'Assemblée nationale de prestation serment et bajiche, à Tombola qui démaboko. À Tombola de Maboko, lobby, la victoire. Pébi soit combattant de Tombola Ramoko. Mais de Maboko, ils ont Tata et Etienne. Etienne Segui ou Moulou, on Tombola de Maboko. Mais Bisso combattant Ramoko. Mais il y a Fatih Béton Assemblée, à Tombola de Maboko. Et l'Ingoloba, la victoire est déjà là. Oh, ya kocha obstacle na Union Sacrée Tata. En tout cas, au Kendara prison, nuitama Boutou Batbalali, à Kimakala. Voilà, peuple congolais, balandieux, belé na Mukili Mubimba, tout le monde a sous émission d'aviso. Quel est le message qui occupe ce peuple congolais, c'est net? Yango to lobby les antivaleurs, wana ba congolais balandaka bangote. Les tous ces antivaleurs, wana ba congolais, on a marre. Ya kolandaka ba antivaleurs,
ce sont des antivaleurs. Total le gouvernement Union Sacrée, topé ça en confiance. Parce que, net tu le rôle à Willy Bakonga. Oh, bango tu vas saboter vision mon konziamoka. Baza déjà écarté prison. Bango bazo qui européen mamutu na mutu lukaka chambre na yo. Makala c'est le mawela. Lukaka déjà chambre na yo comment se reposer là-bas. Voilà, mort qui était prison ça mort qui était. Et le retour le baka prison ça mort qui était. Biso to rotindi kana mort qui était prison makala. Bokena wana besoin éducation. Tango kozonga même ato komaka bokomé c'était na commune à Kinshasa mais OP sa leçon na bana na yoki. Soko continue na gestion à l'état, un ministre aza moumbu ya peuple. Un ministre un président de la République aza esclave ya peuple. Union Sacrée mon kontiamoka to sali mbela biso ba combattant. Mututu akoya na Union Sacrée azala moumbu ya peuple. Soko aza moumbu ya peuple te. Ezala isute ke to zela remaniement ya gouvernement. Kaka soko moni compétence na ye. Oyebe compétence même ne bane longola ye. Tindika une assemblée nationale parce que l'émotion à longwe parce que ceux qui va ministre ba continue na gouvernement. Parce que c'est la kaka motion. To parce que c'est la remaniement ba c'est la remaniement. Papa on va prendre le temps. Voilà où il va Conga. Parce que c'est la remaniement to ça na 2 ans, il a détourné ses compagnons sont miyibi na miyibi. Mais quand l'effectif est belé toni na Congo. Voilà conséquence. Numéro téléphone vite fait votre succès monsieur. Avant to pesa numéro téléphone to yebisi bango kingaka te kota ki mingai. Jele me koti mingai. Lubumbashi kuna be mingai ezokota. Parce que le nouveau procureur oya yé na niveau ya CPI, il va doter de bons juges au baroya awa. Pour notre tribunal oyo ko sala mao, tribunal international au Congo. Tous les juges ya monde entier ba kobeta fitiring. Bino ba Rwandais vous allez voir. Numéro téléphone vite fait. Numéro téléphone est plus 243 91 02 47 120. Plus 243 91 02 47 120. Merci beaucoup na ba Congomani ba zaki balandi biso. Voilà, merci na ba Congomani. Voilà, tokomi na suka mai mission na biso ba nation ya Ben, nous sommes de cœur avec vous. Ba nation de Lubumbashi. Pour soutenir magazine Yoka Bas, tokomi na suka. Merci na nation ba tellement belé. On se retrouve au prochain numéro, toujours si même plaisir, même ambiance dans 4 cas émission na bien mingi magazine Yoka Bas. Bye bye. Moka na biso ko ina libulu. Trop c'est trop. Bimisa s'exprimer en français wana na tribunal. Parce que procureur près de la cour constitutionnelle a vu déjà dossier. Il chef wana pour enquêter tata. Il chef enquêter, il chef a vu dossier à continuer la justice. Peut-être pour na aucune justice. Nenge le lo caméré, au monde a se présenter. A se présenter au malade. Malade wana bande bandaka. Bande bandati lo malade ici la raté. Ils sont habitués comme ça, il y a côté peuple. Tu sais que dit le chef de l'État, en tout cas mon compte Losako continuer l'état de droit au Evandi. Si quand justice à l'indépendant, justice à kota kata makambu. Sans que toi yo kako mutu moko bengaki après ça qui béjonction, nous sommes fatigués na politique béjonction. Soko ibaki mongo za condamné. Voilà. Yango to lobby matata ponyo, ba français wana, Gilles Lengeta bataza na problème té. Azo mener ba enquête na ye, tika yi chef ça Moussa na ye. Ba français ko loba yango devant ba journaliste té. Ba journaliste ba za tribunal té. Français wana kitoko ya classe ya propre. Loba yango devant la justice. Toyeba que tu n'as pas détourné même pas un rond. Yabuka ngalozo tata. Gouvernement ya Union Sacrée karaté zo bima awa. Mais moi na mboka le fumuzi to lobby même si gouvernement e bimi ba ko ko maîtriser macro économique pour que pas aider peuple congolais. Tokopé ça muzitu yango na lo baba tu mususu baba ta opatanga ba kombote. On peut pas faire de la politique ya kotangaka muzitu boye ce sont des antivaleurs ces gens là. Lui il était là premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Lui il était là premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait dans ces pays? Donc Mouzitu on a vendre na ndaku na TV na Hollande Adolphe Mouzitu c'est papa là. C'est un exemple. 300 maisons, je crois Mulumba ici. Kende ko interviewé honorable Jekoko. 300 ndaku premier ministre, banda ku nyonso ya yemoko. Noko na yebana kas antivaleur. Antivaleur. Donc mboka lelo ate ko ina libulu. Ata lelo Tshisekedi azo patiner pour abimisa mboka na crise to kotaki, le chef de l'État. Mais ce n'est pas Mouzitu qui va nous donner leçon mon frère. Ce n'est pas Mouzitu. Cherchez notre nom. On va critiquer le bilan à biso, bilan à IDPS, bilan à pouvoir au biso d'aujourd'hui et ça en 2023. Ce n'est pas aujourd'hui. Comment vous précipiter? Quand c'est le gouvernement Union Sacrée, on va voir. Le lobby ça transport. Tout le monde qui transport les ailes sous passe na Kinshasa. Tout ça, combien de temps pour transporter et diminuer? On va demi terrain au ni. Rien, mon consensus solution. N'est-ce mon consensus solution nationale? N'est-ce mon consensus solution à régie des eaux? N'est-ce mon consensus solution partout? Parce que bateau de commandement, ils ont eu le panaï. Ce n'est pas Adolphe Mouzitu qui va nous donner les leçons. Mon consensus, l'Assemblée nationale de prestation serment et bagage. À tombola qui démaboko. À tombola démaboko lobby la victoire. Pébi ça va combattre de tombola ramoko. Mais démaboko ils a dit tata na Etienne. Etienne c'est qui va mouler on tombola démaboko. Mais biso combattre ramoko. Mais il faut béton assemblée à tombola démaboko. Et l'ingoloba. La victoire est déjà là. Oh ya kocha obstacle na Union Sacrée tata. En tout cas au Kendaka prison.
nuitama butu balali aki makala. Voilà, peuple congolais balandi belé na mukili mubimba baba tout le monde souke émission na biso. Quel est le message qui occupe ça peuple congolais c'est net mon. Yango to lobby les antivalais wana ba congolais balandaka bango te. Les tous ces antivalais wana ba congolais on a marre ya kolandaka ba antivalais wana ce sont des antivalais. Total la gouvernement union sacré to pesa yango confiance parce que net ba to lokola ba Willy Bakonga. Oh bango to ba saboter vision mokonzi ya mboka baza déjà écarté prison. Bango bazo ke négocier mamutu na mutu lukaka chambre na yo. Makala c'est le mawela. Lukaka déjà chambre na yo comment se reposer là-bas. Voilà, moi qui était prison za moi qui était. Et le côté le baka prison za moi qui était. Biso to kotindika na moi qui était prison makala. Bokena wana besoin éducation tango kozonga même ato kokomaka bokomé c'était na commune ya Kinshasa mais opé sa leçon na bana na yoke. Soko koti na gestion ya l'état, un ministre aza moumbu ya peuple. Un ministre un président de la République aza esclave ya peuple. Union sacré mon konti ya mboka to sali mbela biso ba combattant. Mutu to akoya na union sacré azala moumbu ya peuple. Soko aza moumbu ya peuple te. Ezala isute ke to zela ka remaniement ya gouvernement. Kaka soko moni compétence na ye. Oyebe compétence même ne banel longola ye. Tindika une assemblée nationale parce que l'émotion à longwe parce que ceux qui ba ministre ba continue na gouvernement bazo c'est la kaka motion to bazo c'est la remaniement bazo c'est la remaniement papa on va prendre le temps voilà Willy Bakonga bazo c'est la remaniement to c'est na 2 ans il a détourné ses compagnons sont miyibi na miyibi mais quand l'effectif est belé toni na Congo voilà conséquence numéro téléphone vite fait votre succès avant to pesa numéro téléphone to yebisi bango kingaka te kota ki mingai jele me koti mingai Lubumbashi kuna be mingai ezokota parce que le nouveau procureur oya ye na niveau ya CPI il va doter de bons juges au baroya awa pour le tribunal oyo ko sala mao tribunal international au Congo tous les juges ya monde entier ba kobeta featuring bino ba Rwandais vous allez voir numéro téléphone vite fait numéro téléphone plus 243 91 02 47 120 plus 243 91 02 47 120 merci beaucoup na ba Congomani bazali balandi biso voilà merci na ba Congomani voilà to comme na suka ma émission na biso ba nation ya Ben nous sommes de cœur avec vous ba nation de Lubumbashi bo soutenir magazine yoka base to comme na suka merci na nation wa tellement belé on se retrouve au prochain numéro toujours si mon plaisir même à merci dans 4 émission na bien magazine yoka base ni bye bye